nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Esango la bisika nyonso kozwi libaku ya kolanda Mag FM édition ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Coopération bilatérale Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Sengel Boyebake, président Denis Sassou Nguesso ayambaki homologue naye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton na résidence naye ya plateau ba détail n'élément. Arrivé lobby l'équipe, plus précisément Mokolo ya lundi 10 août 2026 à bord ya yacht bâton pavillon, ya République démocratique du Congo, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton à Katisaki Poul Malebo pour nako rejoindre Brazzaville nako komanaye na beach ayambamaki na vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya après moi lisolo muke na salon d'honneur cortège ezwaki nzela ya résidence présidentielle ya plateau et Sikawapi président ya République du Congo son excellence Denis Sassou Nguesso azalaki kozelaye et sengeli boyebake visite oyo ya Fachi Beton ezali ko témoigner excellente relation diplomatique oyo République démocratique du Congo pays République du Congo ba entretenaka depuis kala ba échange entre Denis Sassou Nguesso pe Fachi Beton et portaki notamment sur renforcement ya coopération bilatérale pe banger ya ba intérêts régionaux et sengeli boye bali susu qui rencontre oyo ezali ko s'inscrire également na volonté ya ko préserver ba lien historique entre les deux capitales les plus proches du monde pe ko pesa elan ya sika na coopération ya les deux pays. Yo. Naïnikin, la première ministre Judith Suminwa Tuluka azalaki élevé na rang ya docteur honoris causa badeta élément. Ambiance ezalaki particulière lobby eleki na université ya Kinshasa Inikin en sigle et Sikawapi chef ya gouvernement excellence Judith Suminwa Tuluka azalaki élevé na rang ya docteur honoris causa na relations internationales. À l'issue de sa brillante leçon publique et après délibération à huis clos, avons pris la décision d'octroyer le diplôme de docteur honoris causa à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Première ministre a considéré qui titre oyo lokola distinction oyo ezali ko interpeller conscience pe ezali ko imposer na ye davantage ba responsabilité na conduite ya affaires publiques. Cette distinction, je crois, consacre un parcours et des valeurs qui dépassent les destins individuels. Les hommages les plus prestigieux imposent avant tout le devoir de poursuivre le service de l'intérêt général avec une rigueur et une éthique sans faille. En acceptant ce diplôme honorifique, je reçois bien plus qu'un honneur. Je reçois une noble mission, celle de continuer à servir la République démocratique du Congo avec abnégation. Cette distinction n'est pas le fruit d'un parcours individuel. Il traduit l'engagement collectif des membres du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Je m'engage à continuer de porter haut les valeurs qui nous rassemblent, dont notamment l'intégrité, le patriotisme, le leadership positif, la responsabilité dans l'exercice de nos fonctions. Première femme ya ko diriger gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka a commis également première femme engagée na politique ya kozwa distinction universitaire oyo. Ah oui, félicitations maman. Yo. Nani ageraka bafon oyo ebimakapo na riposte ya maladie à virus Ebola pe kabomaka ndenge nini ministre santé atalisi biso. Parce que pour moi c'est très simple. On a créé des structures de gestion.
le ministère ne gère pas l'argent. Et je mets à la structure de gestion, notamment l'Institut national de santé publique, j'avais exigé dès le départ qu'aucune dépense ne se fait en dehors de traçabilité bancaire, premièrement. Deuxièmement, l'IGF est permanente dans les dépenses, au niveau de la structure de gestion. Moi, quand je reçois l'argent, je mets dans les structures de gestion. Alors, le gouvernement a mis combien? Je répète, sur toutes les voies des ondes, le gouvernement a mis 50 millions de dollars. Dans 50 millions de dollars, on a la PECI, Institut national de santé publique, 27 millions. La PECI, professeur Mouyembe, pour la recherche, 3 millions. La PECI, 1 million. Na institut, il y a numérique, tous ceux qui font identification biométrique et tout ça. Ça fait 31 millions. Dans Maboko, Nazali na 19 millions. Yango on a lobby que tous les bandakufuta ba médecins et les infirmières qui vont tous être alignés parce que dans Maboko on a 19 millions. Affaire Rebo Liboso ya tribunal militaire ya garnison yangalie ma avocat moko ya partie civile alobaki makambo moko oyo soulevaki ba tension bolanda. Le diable nous intéresse. Et quant à la beauté du diable, le professeur Assomo dit ceci. La beauté du diable, c'est l'incarnation du mal depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Sur le président, la beauté du diable, c'est la beauté qui envoûte. C'est cette beauté qui aurait induit en erreur Adam dans les jardins d'Éden. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes ici parce que la beauté a généré des actes d'une dangerosité bestiale et même animale. Cette dame est dangereuse, un confrère l'a dit ici. Et toute cette stratégie, la stratégie de cette prévenue, de cette partie prévenue, consistait de plaidoirie peut permettre cela. Nous avions la parole. Aucune humilité de plaidoirie ne peut permettre ça. Nous avions la parole. On peut tout tolérer, sauf ça. Aucune humilité de plaidoirie ne peut le permettre de dire ça de notre cliente. C'est pas possible. On est où là? Sur le président, cette façon de faire. Assainissement à ville province ya Kinshasa, tolérance zéro po na ba civique pe ba bâtisseur o bazali kotambola mabe sengeli boyebaki lobeleki commandant ya taxe force le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabui kazalaki na terrain ba détail ni limoko. Oyo bozali komona bazali kosala ba pompage boye ezali ba sportif te tozali pe na dojo ya judo te kasi ezali nde batu oyo bazali ko continuer ko poser ba acte ya civisme awa na ville province ya Kinshasa tozali awa na district ya Tchangu misusu bango oyo batiki bango babalukaka zunguluke boye kaka ndenge bozali komona po bakangi bango en flagrant délit bango babandaki kozwa sens cynique na nzela na kouta na parade na commune ya Ntsele esika wapi azalaki na causerie morale na ba troupe na ye po na ko rappeler bango ba mission oyo epesamelaki bango na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton commandant ya taxe force le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik akangaki batu mosusu bazali kobwaka ba déchets na balabala pe misusu babandaki kozwa contrebande pour na lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik ezali façon ya kohumilier bango te kasi ezali nde sanction moko pédagogique pour na ko sensibiliser davantage batu oyo batikali. Merci c'est que vous avez biloko na bino olega na kona sens normal na so de mouton te aujourd'hui là na sens normal oke ko bemango pour to kanga bino lisusu we na sens unique pe boye ko baby samsala baninga bazosala voilà to kanga ba sanction esilaki kaka te na population même ba bâtisseur ya taxe force oyo bazali kotambola mabe bango pe bazalaki sanctionné po mutu moko te azali likolo ya mibeko esengeli boyeba ke message ya commandant ya taxe force en charge ya assainissement ya ville province ya Kinshasa ezali clair mutu nyonso azali na se ya mibeko oya koluka ko saboter ba effort oyo bazali kosala po na ko assainir ville province ya Kinshasa akozwa etumu. Indiscipline. Et on va manifester indiscipline
Ah oui, ya solo esengeli penza to changer pe mentalité. Hey, atabino moko. Balabala eza fuluté, balabala eza wenzete, tambola pe na sens normal ya mituka. Yeke yo. À travers parade mixte au Salamaki lobby eleki na terrain municipal tozali bongo na commune ya Massine sengeli bobaki le général Israël Kantou Bakulu asengaki na ba force de l'ordre paix ya sécurité ba restaurer confiance na peuple. À travers parade mixte au Salamaki, lobby eleki na terrain municipal ya Massina, commissaire provincial ya la police nationale congolaise en charge ya ville ya Kinshasa, le général Israël Kantou Bakulu abengaki belément ya ba forces armées ya République démocratique du Congo, pe ya la police nationale congolaise ya district ya Tchangu na discipline, responsabilité, pe na renforcement ya confiance entre bango pe population. Kolona likita lelo to restaurer confiance au tozango na peuple aza biso la peuple soki bako bazalaki te tina biso peza te nos mission eza la priorité mosusu te koleka peuple. D'ailleurs les commandants suprêmes ne cessent de répéter chaque fois peuple d'abord. Donc mission tozali boye pour na peuple. Commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakulu a metaki en garde belément oyo basalaka ba dérive oyo zali ko bebisa image ya ba force de défense pe ya ba force de l'ordre. Ba commandika bon changer. Commandika abo koteka bisika na kati ya ka ba bomisi po nini ba teka ka lotoko na kati ya ka ba teka bangi na kati ya ka ba futa ka mboka commandika. Comment dire que si on a la couleur après sur pièce d'attaque à camp sur ma la cité bazo mi la camp Israël wana bikiya wana toti kayabo commandalelo son commencer de côté la cité donc kimi si bateau c'est que yo za mutu zoto se peut comme quantité pour mutu AGC mosala mabe na kati ya mboka na biso mikolo il faut utiliser soldat il faut utiliser sous-policier vous ne pouvez pas faire normal. Vous avez dit un policier. Vous avez dit un policier. Vous avez dit la plaque un policier. Vous avez dit sans assurance, un sens contraire, un policier. C'est que Bichot de la mission de la mission. On devient moral et la police, morale et honneur. Beaucoup on a bien la mission et ceux qui vont la peine. Police militaire, baza instruit, il y a aucun policier. Koka soda o tambo na libanda mideko place les aniska baninga yo sepa mbata moindo monitora et les côtes aux anango et les imputos qui ba na mitamba nzoto apparat na liboye to côté de mabiso policier militaire lokola église au milieu du village tozali policier tozali militaire ya ngole mobimba tokani. Général Israël Kantou Bakulu atalisaki ke ba force de sécurité et sengeli bazala ba force na service ya communauté disponible pour na ko protéger, ko prévenir, pe ko intervenir avec impartialité. Ah oui, boyende izalaka. Yeke yo. Cinq morts ezali bilan et accident de circulation au Salami na route Likasi Lubumbashi tozali bongo na province ya Okatanga. Route Likasi Lubumbashi ezali ko continuer ko enregistrer accident mortel oyo ezali principalement lié na excès de vitesse pe na ivresse au volant. Ba usager ya nzela oyo balingi kisela na volant na ndenge ya kosakana te. En plus de cela, la plupart na bango bazali batu ya bwaka c'est-à-dire bamelaka masanga ya makasi. Lobi eleki na 53 km ya Lubumbashi, yas moko ebandaki kokende Likasi et pesani bizu na camion moko ebandaki koya vers Lubumbashi. Bilan esali état ya 5 morts
parmi lesquels des chauffeurs na bana basimisa tout. Bakor ya ba victime ezalaki évacué na mutuka ya Commission nationale ya prévention routière CNPR en sigle oyo ememaki bakor na morgue ya clinique universitaire. Présent na lieu ya drame, directeur provincial ya CNPR atalisaki boye. Et à la suite de cet accident, on a malheureusement enregistré des morts, des pertes en vies humaines. Et ce, à cause notamment de l'ivresse au volant et de l'excès de vitesse. Pourtant, presque chaque jour, la CNPR sensibilise sur le respect du code de la route. Mais malheureusement, l'indiscipline de certains conducteurs nous pousse aujourd'hui à enregistrer des morts. Alors, nous allons maintenant prendre des mesures coercitives et drastiques à l'égard de tous ceux qui se permettent de prendre le volant en état d'ivresse et surtout d'aller au-delà des vitesses limites requises. Et ce pour préserver, n'est-ce pas, les vies des usagers de la route. Vitesse te bandeko malembe volant ezali eloko ya kosala nango masekite tala sikoyo likolo ya presse bandeko bazongisi molimo epa ya kolo nzambe ete ya biso baye totikali nyonso ezalaka théâtre ti. Kinshasa bopeto eza possible grâce ya trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millenniaux sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyonso ozwami fini ba makambu ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambu ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambu ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambu basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala na bakonzi ya mboka gouverneur ya ville province ya Kinshasa ministre provincial ya environnement message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pick-up po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up suka na boule suka na idéologie. Heke yo. Oui. Population ya commune ya Kalamu ba réagir après démolition ya avenue Kapela Bavi ezali partagé. Opération Balabala eza wenzete ezali ko se poursuivre na nouvelle intervention na commune ya Kalamu. Tozalia wana avenue Kapela et sika wapi bavanda kaka boye ba moni tracteur ekoti e bandi ko buka ba terrasse ba kiosque pe banganda ya ngulu musale ezali ko salama sous la supervision ya ministre provincial ya environnement ya ville ya Kinshasa Excellence Léon Mulumba.
Sur place na Kapela, population tokutaki wana ba réagisaki boye. Mibi bazongi na molini ekoti na Kapela kitote. Mibi bazongi na Kapela bakulu na nyoso bazongi. Ko bakulu lebele bakoma bango bana ngulu. Bakulu lebele bakoma bana ngulu. Bakoma sa ngulu na minito kimoyi bezongi ko bote lezongi. Na Kapela ko bote lezongi si ya makati. Kapela tika vide batasa ba perte blo na bango dele. Ona ngai nazana nunde ne grandi na Kapela. Et pas la biso na Kapela un bis. À l'époque quand on kola, les habitants où c'est pas la biso au salati ou en zaïro zomona. Vous donc ils avaient lelo et comme baba ba terrasse ba donc na sepeli la likambo fachi à sali. Mais c'est les babouka espace à l'été tika les mona. L'état ko tia babilo ko na eso ko créer sur prince mususu. On a ngapela na sepeli bien. Na sepeli pene babuki. Nzela ekomaki ekufe na batamoto batali c'est pas esengo ezali mpe mawa ezali na sens que nango ezala na dévolé d'abord ndenge baosenir aveni Kapela boye d'abord apena baparent bazali basala baactivité awa mpe na moment otoa moment rentrée scolaire epesa bango mpe difficulté mais d'autre part nango sepela mpe puisque assainissement veni mpe reaide biso de cette mpona koevite insécurité mpe na nini na butu banzela oyo mingi elaka kobombama puisque kobima okoyata ozomona koti kwe ndenge balobi ke otala Kapela si tomona wenza lelo tomona ke nzela eza normal mais par rapport nezali ke baéquipement baterrasse baba équipement na peut-être batamisala mabe mpe bakozala boye bakosala mpe mabe mais eloko suna koloba oyo eza se plus de 4e fois bazobutela biso koto mais suivi bokobuka par rapport sikoyo leta akotikala kosala nini ere akotikala kobuka eloko nini akosala ozomona ke eloko problème mpe suki koloba yango wana suivi otoya ba 4e fois babuka suivi ezala te en tout cas mais eza initiative moko bien au chef de l'état vu kobuka eza mwa problème te mais nakoloba falaki au moins bapesa bato mwa temps balibere babilo na bango bapalin po ndenge bayosala bote si mwa mpasi na bandeko mosusu oyo baza kose débrouiller donc malgré tout la loi est dure mais c'est la loi donc telo koloba te totala kaka par rapport à makambo ndenge ekende parce que soki apesaki bato banga bandolela nde baolela bote parce que la plupart ya bato tomona baodéclare misusu babemona bacombo misusu babimaki bakanga baboutique babuki bango baescalier baboutique otika likolo donc esala mwa mpasi komona babilo ya bongo initiative oyo namona yango bien chef de l'état arégional ingena ville ya Kinshasa salite ekomaki trop baindoration baboyeboye tout ça mais eza bien nde babuka oma ezalaka boye oyo toodéplore ezala nini bakolongola salite batiki na prince salite tike na prince moye baévacue yango mpe ya te nzela mpe kongi sumu te et puis oui babuka c'est bon tosepeli ya président alingi sese ezala bien et après so babuki botiki mwa négligence moko boye bato bakozonga so batongi kasi bobuka wana soki leta eza na plan asala mwa eloko nde tomonaki na kauka kuna okota victoire basali piscine basali mwa bajardin moko boye epesi quand même kauka mwa valeur bongo biso na lelo awa eyelo awa babuka basala biso nini oyelo ya néglige kauka babukaki batongi piscine batongi babilo babanda nde limite ezali moso oyelo babandi kobuka lelo kala eloko esalamaka te e apres bato bakosoka kaka batongi lisusu nde babuki lelo boye baya biso lelo moko ya leta tomona ata piscine tomona ata boye ata mwa terrain moko boye ata ya baseball ata tennis tosepela ti eza bongo mpo na ngai bongo nde babuki batia eloko ya leta tosepela soki piscine soki eloko bana na biso bayosokola basakani mpo na ngai bongo batika yango kaka boye te nde babu initié na gouverneur Daniel Bumba Lubaki opération oyo ezali kovize na kolibere bamprise publique kolite contre occupation illégale ya ba espace destiné na circulation pe ko contribuer na assainissement ya ba différentes communes ya capitale kejo Kinshasa makambo na kotikela muninga nzela po akatisa bazali kowelela mwa libaya muke pona kokatisa mama na incompréhension bato batelemi lokola kaka mbute ya jouer ezalaka na nzela
Congolais na incompréhension kinois na mu comprena ezalaka bajete ondire kutu batangela yango. Batu oyo bozali komona kuna batelemi likolo ya libaya boye ezali bazali kosakana te kasi incompréhension likolo ya kowelela nani akolekisa muninga. Kaka ndenge bozali komona boye ba mama wana mibale bango pe batingami balobi bakozonga sima te bakolekisa bango te na ngambu koto yo bana mibali pe balobi bango nde batakinga bakozonga sima jamais bolanda kaka neti bozalaki. Likambu ya courtoisie ezali notion munene esengeli koyekola awa mutu nyonso atie mapeka epolete kasi bazali komona te degré bazali exposé na danger pona bapwa na bango oyo libaya oyo koki kobukana kana mpu. Imagine ndenge bakokwela. Hey, pasi ya Mag FM ya mokola lelo kobi na suka, merci pour na confiance paix fidélité page rose. L'édition ya mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na Léo Ndombele Monadio mwana na biso azali ko célébrer mbutama na ye mokolo lelo. Beau garçon, profitez bien na mokolo na yo, que du bonheur na yebike ezali ko inda mabe na ndenga ya kosaka na te bo sepelaki na ba image bo pesa merci mingi na directeur technique na biso Galor Mouya alias Koko Mouya oyo azalaki ufure ya mbula ye pasimba yimisa pikuna na régie finale koka moi Mag FM ya mokolo lelo esili bama tabakita baba luko na mabele fils maniboy ka machine na préférable Zambe penza abadira bakisa elebi nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te